Aux inaugurations, y'a comme UK, collaboration, Tozaki Luka, solution, Kata pour l'intégration. Bonsoir, bonjour, mbotena bino nyo, surtout ba famille place Ozali Europe. J'espère que vous allez bien na bolingo nzambe. Ngape nazali bien awadi notre pain nzamba lola azobatela. Grâce, ceux qui zali mbana liboso olandanga kombo nanga ezali Anita Mavita. Nazali présenta na présentera émission oyo Anita Mavita show. Mingi ana Anita Mavita show na senga na ngambongo te na senga ka edenga i partager like commenter, s'abonner, yangolande et puis ça a ba motivation. Ba famille na ngai na zongi so liboso na bino ka ndenge na mesala ko yela bino biloko ezo sepelisa ngana ezo sepelisa ngati. Ya lelo e sepelisa ngati na des vidéos oyo e sepelisa ngati. J'espère que biso so totali to landi ndenge soda oyo a simbi ndeko na biso ya mwasi na sima na ivola na masoko na ye eza respecté en tant que mwana mwasi en tant que maman en tant que mwasi ya mutu. Deuxième vidéo ndenge ti kolanda ba miyibi ba koluna ba kotaki na maison ya ba orphelinat po parce que ba pesaki bango ba mousse ba mbeto quoi po bana balalela. Yango na linto sala moi analyse muke to meka ko comprendre cause ya malédiction ya Congo ezo uta wapi. Ba famille na ngai en tout cas eloko oyo esala nga passe moko pesa nga mutu passe moko pesa nga kanda yangwana. Bato muso boloba na nga nita pourquoi yo compare Europe na Afrique? Ba famille na compare Europe na Afrique pour parce que ezana bato pe bavanda na Europe abakenda na Congo. Bakenda na Afrique bakoki pe ko bongisa Congo na bakwenka o bon bavandara. Commune Congo mobimba te mais na moi commune oyo vandara ndeti bana lingwala to bakenda lingwala akoye sape na moi mukeka partir ta 4-5 personnes a témoigner faut pour ça la ka boy konge bando bonga ka ndambu bongo mais loko mawa eloko ya kokama bande konanga ngana yebi police na yebi policier na yebi soda aza muto yo a protéger kamboka aza muto ataka problème na mboka te. Aza muto achaka chobo na mboka te. Aza muto alinga kota ordre place désordre ezali. Aza muto a protéger ka public. Mais ba police na biso ya Congo na ebité. Na ebité eloko nini o esalaka bango. Ezalaka ka pasi, ezalaka ka kozanga mbongo ou bien ezalaka ka kozanga knowledge, sagesse ya musala o ba osala. Comment on appelle ba policier ya boye? Yo pena na teni na yo ya musala. Na mundu ki na plastique o latina nzoto. Plein de travail, pour nous travailler na peu bien. Oza concentré na musala na yo. Ozo simba ndeko mwasi na sima na ye. Elakisi nini? Elakisi nini? Bande onanga bolimbisa nga fona tanga kaka eloko na kombo nango. Bote la police opena ndenga simi ndeko mwasi na masoko na raison nini. En tout cas na pesi nanga bato ba osala ba smartphone ba osala ba phone oya bien o en tout cas merci na beteli bino maboko ndenge monde développé po kala to ngato mona ba biloko te ezola ki sapena solo ba policier ya Congo bien ba police ya Congo ba soda ya Congo ya solo pena ba violara ba mama na biso na Congo ba violara pena ba ndeko na biso ya basi na Congo po likola la ti teni na wana po likola simbi munduki na wana plastique. Babiloko boza be preuve non eza be preuve zo mona ka babiloko basala ka batu na Congo yango yo siko tande ko mwasi wana a manqué a giflé a fingié poani pour out deserve respecter out deserve te ke ndeko mwasi na respecter ndeko mwasi alobi oui na giflé yo a fingié po na la kiso ke ngape na mwasa mutu
ba respecte te policier soda police aza moto pe public ya bangaka aza moto peuple bangaka mais ya Congo bato babanga binote po ani pona babiloko aboye. Comment na policier oyo amona na azwata formation te akenda na formation moko te azaka bato moko boye te ma vie na moko sala na kati kuna azuye a brancher bi petit nanga zala wana so ba ofuta yo moi 10% et ça nga bien pour moto pena kenda formation pena ba format pena bien akosa buzoba boye te. Pour raisonner mon amutu peut-être mutu moko azo monanga peut-être mutu moko azo filmer nga na modèle mondo ndenge ezo kendela e koza na mutu moko boy abandé ko record e koza na mutu moko boy abandé ko mona ngai soki ba image bimi e sopa ngai akumisa pazo wanga mama na wanganite ndeko mwasa na wanganite le pena na gifle yo et pas fingi yo. Si qu'on a place à boy, so que zaki na butu, et zaki na place mo bato bazaki te, benga ba betande ko mwasuna na liwa, benga ba nyataye, benga ba abuse, benga ba sala nyoso tout o bako sala. Est-ce que boy bi ke o eza abuse? Est-ce que ndeko mobali oyebi ke oyo sali eza abuse? Moi si mwana mwasa batu azana koza mama mutu moko boye akoza la mwasa mutu moko boye akoza yaya toleki ya mutu moko boye yo policier na teni na yo osimbi ndeko wana nzoto na raison nini bandeko bomoni place malédiction ya Congo ezo uta bomoni yango Congo ebonga ndenge nini na biloka boye Congo ekobonga ka ndenge nini Congo ebonga te na babiloka boye ebonga te yo kasi pena ndeka tozaka na Europe est-ce pena police pena Europe ko sa buzoba bongo basala na bango buzoba babomaka batu babetaka batu babusaka batu mais modèle basala ngo na professionnel basala ngo bongo te soki pena bimi c'est que eloko mo sami yango ebimi na opesa bino exemple mon quick rapide nana ser nanga mo awa ba police ba nde toza opusa boyeza opesa nzela po police azoya ba ebisa biso faut offend ozwa place o eza ya safe eza bien au parc o tikili ba nzela ce qui place ete faut continuer au kende ser na banda continuer au kende anyway ba police ba kangai ba police ba kangai me na miso bato be baze ba obeta ite bato ba mona mais modèle bande ko finela ye o bato banda mona penate mais chance caméra na bango batika nga yo fungwama ba lo bana yo to ko boma yo mutu po ye bate mais nwe na meka ko expliquer bien c'est même ba police apena ero basala bato pe mabe mais sikoyo basala ngona ndenge ya propre jamais mona police ya poto asimba yo atana loboko na ye ana droit sala ngote lo basoki bakangio eza différent kangio po penser kati ba kraka ana droit simbo na loboko te ana droit arobeto mbata na simano te ana droit ko simba na mabele na ote ana droit e wana te ko se loko wana mais bino na Congo bo respectera batu te mboka mobimba Congo bo respectera basi te bo pesara basi valeur te basi ba obota bino basi ba otondisa mokili bo pesaka basi na Congo valeur te bo respectaka basi te o mboka ndenge nini mboka ngwe ko bongaka ndenge nini na Congo to sambelaka lokwa likambo mususu mais tozo potana kase ko potana ka pona nini ba malédiction zo uta pana bino moko bato bwana kati kuna ya gouvernement kuna bino ndemtu bo baby sa Congo poko eza normalité na ndenini yo police olati teni na yo oza plainte oza pena na musala na ozo sala bozo tambo na nzela bo sasu bitambo ela na mwanza na bino bo luka kote nini bo kangela batu bo luka kote nini o bo kozila mbongo okesi mandeko mwasi na sima na e na kidiba bongo soki ndeko mwasi pas aki clarté benga bo botele compréhension o fo futa $20 afato tika il faut futa $10 o conseiller policier makambo o conseiller mokonzi makambo kaka boye bokangaka batu na ba réseau zangela tina bobotolaka batu biloko na ba réseau zangela tina boyete quand même au mona police alati teni na ye azana musame akoti na bara kemela masanga lango azobina na ye est-ce que c'est bon mona police na pota ko sa buzoba wana ba police pe a poto ba mela pe alcool
bamelaka mpe alcool bafimaka mpe akosala ngo na aire na ye ya break soki azi pause ake kolia asali oyo alingi asala me akokoma ntina niveau te ke amela alangwa mpena ke bato bakomprendre mpena aza ya kolangwa akobebisa me ya biso te bapolisier na biso ya Congo bana discipline ata mokie te bapolisier na biso ya Congo bana discipline ata mokie eza bango te koma ntina niveau ya bongo te oyo na mafuna sango propre tina niveau ya boye yango nani yango azala mokonzi na bino mpenza nani oyo azala charge ya bapolisier oyo ya boyo nani oyo mpena engagea bango nani mpena tia bato lokola bapolisier ya boye vraiment nzambe nani oyo atia bino bazwa yo baketia toke bunda ta guerre po place ozana oyo deserve te botala mpena ndenge aosima ndeko mwasi oyo na nsima na ye botala vraiment ta bino moko soki bamapui ya moto esali yo soki bapose oza nango ya nzoto pome eza te na aire na yo ya pose na aire na yo ya break kende rapide na ndako na yo kende kosilisa ngo na mwasi na yo kende luka bamakangu na yo kende luka basi na yo ke osilisa yango okosango na place ya public boye te okosango na place ya public boye te ta botala vraiment boye toloba te soki tolobi tomemi ngambu biso etali biso te biso etali biso te image nyonso to oyo kosepelisa biso te tokoya nango na public bokomona tokobomba yango te po toza na susi ya mboka wana ebonga jamais tokoki kotika babuzoba boye jamais ata boboyi tokompara Europe na Afrique te tokokomparaka pena surtout nga na kolembaka te na kokompara kaka po eza baboye eza babétise eza respecte quand même amwasi na yo te aza mwasi na yo te place ata na place lokola ndeko na yo ya mwasi pesa ye respect wana pesa ye respect wana ya kibo mwasi ya kibo mama baloba mama za mwana moke te ata kutu mwana ya deza mwana ina ne tanga zaka mama faut respecter déjà respect et bandi déjà tant mwana mwasi abimi na mokili mais na bino na Congo te na bino na Congo te bo respectera basi te bozora basi na valeur te bozora na bino basi ka soki ndenge ni nango ka soki ndenge ni nango mais non boye te quand même chance pende ko mwasi aza nzunzu aza misu makasi yango mona telemeli policier o po soki azalika bandeko babanga wana mbe bolinga bobalula histoire bolinga boloba keza faute na ye amanke mokonzi mais chance mutu moko mpo azalaki bandeko kofilme sikoyo ya boye so ba évidence ezalaki te nayebi kote soki ndeko mwasi ye moko ayebi ke bandeko kofilme ndeko mwasi ye moko ayebi ke policier o asimbi ye na raison nini yango moni na Congo nde balobaka tina babis bokoza oza na kata taxi omona papa mo nde bakangamaka papa moko akangamaka azokangamaka no bu eloko nezo tuta toliyo kidi boyebi na eloko tuta omona pe papa a se retrouver na epe avec se ka wana pe karape na kidi papa baby so elamba aussi amoka betelanga lisola lobi nanga na azala soki andoke soki selembao azana kata bis ndenge zaka bambriema na bakama papa moka kangama nge pe ko tukidiba OK papa na penako avec ça abebisi na ndeko mwasa elamba na ye pona nini boye pona nini boye base belé baza bango na Congo wana okutu basenga na baba mbongo grave te ba faux bala ozue ka bokei yo zalaka na protection na yo zalaka na protection na oyo kolata po o se protéger sikoyo ko sa babilo ka boy quand même ils ont respecté nga pena pona ngai ko ba policier ya baboye ya ba soda ya ba police aboye bango nyonso to fo bolongola bango pena bo engager bato pena esika bomoni ke o pena nazana mayele azana knowledge o pena ke a represent mboka na biso Congo ya boye ba ofingisa Congo ba ofingisa Afrique ale siko bolo bani président na biso c'est le côté te président bata osala eloko aza mutu moko jamais ko bando contrôler babiloko boye eza bino moko de bosala effort bolakisa botombola drapeau mboka wana bolakisa pena ke oui ya solo bosala misala bien mais bino te to boyite ata bafutaka bino salaire malonga te oui toyebi
bafutaka bino salaire ya malonga te basi na bino basufaka bana na bino basufaka toboyi te toyebi yango ke bozwa salaire ya malonga te mais sikoyo yango wana nde ete elakisi bapublike nde mpo basouffrir yango nde elakisi bowanda koabuse bapublike yango nde elakisi ke bonyokola bapublike te bapublike nde baza cause ya bapiaka na bino te ya basalaire na bino te soko moni ke musala osala bafuta na bango yote papa longwa na yo longwa semi kutovana na ndako mwasi na mona ke ozala no na ndako mais bino siko bosala ngo poza na choix te ata leta futa kote me oyebi ke na nzela ozamo ba $10 ba $20 ba $20 ba $5 ba $1 po parce que soko kangi mutu okoseli mutu makambu na suka nango ba libérer yo ou bien boyibi biloka batu na suka nango ba libérer yango na bozalaka na misala oyo po simple eza simple is that soki ba ofuta yo te pourquoi faut vendre na musala wana yo mutu bafuta kote musala ya risque okokuta pe na couloir moboy bakulu na bazio babeti yo obi okokuta pe na place moboy batu bazio babeti yo kalikolo oza police kalikolo musala ozo sala mais yo bafuta ote musala moko ya risque longwa mais bolongwaka te bozalaka wana mpo boyebi bolelaka wana na baposha ya batu boyibaka na baposha ya batu bobokolaka bana bino na bambonga miyibi bobokolaka basi na bino na bambongo ya batu yango na bozalaka wana mpo moto azosufri na musala intérêt malonge sete ovanda na po nini babiloka boye soki ba smartphone ezalaki te soki ba image ezalaki te soki batu bazalaki wana te bolinga bozandeko mwasi bolinga bobeta ye ndeti na mona video monde bandeko moka mobali anyata ndeko wana mwasi na kingo ba video ne tambola partout monde mobimba po nini po yo nani na Kongo ezalaka boye ngai leki ya colonel ngai leki ya boye ngai na zabwe poani to na bezo ba griffe wana te yango ni mboka na Kongo ezobonga te pona ba biloko oyo bolingi ko intimider public too much bolingi ko intimider public trop intimidation eleki makasi na Kongo te babiloko photo échanger babiloko fo échanger na Congo biso pe toko lemba te toko bandaka ko publier bino toko bandaka ko sala bino ba video bo toko bandaka ko lakisa buzoba nyoso to bozo sala ti eko komaka na mato ya ba kontina bino eko komaka na miso ba kontina bino tozana bezo Congo ebonga nzambe ayokaka prière na biso ba congolais nzambe azwaka na ye moko ebeloko ni oyo ya malamu abongisaka mpo na biso na Congo nzambe ayebi nyonso tu mais ezodépendre nde na biso pibi ndenge tozokumbela makambo yango bamindele babongisa bamboka na bango basambela lokwa biso mindele mboka na bango ezokende liboso so basambela lokwa biso toleki minde na oprier biso toleki minde na oprier l'église combien toza nango kuna na Congo ba pasteur combien toza bango Congo basalaka basambelaka ba jeune na makambo to salaka est-ce que mindele kutu basala ngo mindele so basala ngo bango nyonso tout mais mboka na bango zo progresser pour anini eza ordre baza bien organisé ba planaka ba sala makambo na bango bien mais biso désordre au mona ka oyo bo bino so bo vani bo sali plan bo agree ke loko fo sala mabo au mona ka moko bandimi kamoko baboyi kamoko bayokani bien te kaka bato na bayokani ba ke kote na baninga baseli moninga motema mabe babomi baninga na misusu wana o mboka nini oyo mboka ya ndenge nini bato bayokana na bango te bato mitema mabe mundoki ya congolais azaka muninga ne congolais muto abomaka a congolais azaka muninga ne congolais muto atekaka congolais azaka muninga ne congolais. Oui, bamindele pe bana makambo biso pe toza nango. Bamindele pe bazala mitema mabe na bango. Bamindele pe basala na zuwa bango na bango. Mais biso eza worse. Ya biso eza grave. Mais quand même ba famille boyete. Nga linga muto abusera bana te. Na linga muto abusera basi te. Muto nyonso anyokola basi. Muto nyonso anyokola bana na nzela na nga na leksa likambo wana te. Nanzela nangana lexali kambuana te. Nazalaka allergique na makambo na linga buzoba na te. Surtout tango comme mama nzoto na linga muto asakana na nzoto mwasi te kana na loenge ka bongo te. Il faut respecter mwasi.
Il faut vraiment respecter moi. Si yo koyo simba moi sika, yo mobali moi sa ko simba na simone ko leka nango. Mais moi si tango simba na simane eza yo tango yo mobali si moi na simane mbala moko makanche ke musika. Moi sa ko simba na yo na simba bo eleki nango. Mais yo tango yo simba moi si biloko nyonso to ya nzoto na okure lengisi yo. Yo nyonso to na nzoto na otelema. Po bozana ba mibali msubo ko maîtrise te bozana maîtrise na mamakabia basi te de babiloko boyango moni il faut ko inviter msu ndeko mosi nda alati bongo alati kaka sous-vêtement pamba na se na robe ne sili mais yo mobali tango lati pantalon peut-être lati na culotte na se peut-être lati na mo eloko moko na se do ozan nzoto na nzoto te mwasi ndenga lati mo alati robe na sous-vêtement pamba sili. Et si l'inde nga bongo, si kotan yo simba ye, mbala moko zo toucher ya ye. Si ko po na raison ni, ozaki na posa na ye, soko lingi olingi ye eza problème te, benga e pembeni osoye mama eza ndenge ni oza fringa sepeli na yo e bosololi ke o banda boy. Yango bino bolala ka batu na Congo bobimana batu na Congo sans mutie mo kandimi, tema obanga yo oza policier, a obanga yo zo nani, ami tiki po ana choite, ami tiki ana choite. Surtout loko bazo sala oyo za contre kena ngi pesa akande. E loko bazo sala oyo lingite boyebi ke pesa akanda. Bande ona ngai bososola na Congo wana. Bososola malédiction Congo e utaka pa na bino mo bato boza kuna. Kozanga kobonga ya Congo ezo uta pa na bino mo bato boza kuna na Congo. Il faut bososola penza comme ça Nzambe asopa mapambo ene mbala moko na Congo. Boyete eza mawa pesa pasi ba famille eza mawa en tout cas ton télé vidéo na okina kanda na bi buzo ba o ni na boyeko boni boyepe kaka ni na ngokaka boyeko ko moni saka bandeko na biso abasi boy ngana kotaka makambo po parce ngape na famille na Congo na famille na Congo na ba cousine za bandeko na ba yana nga basi ba yanga mbele baza na Congo ba biloka boy siko se tomba ke za ndeko na ngai yo kasi na osepela nango mutu aza ndeko na nga za ndeko na ngate ndako ya koloba nakoya koloba tango na za congolaise nakoya kotelema pona mboka na ngai nakoya kotelema pona public na ngai. Voilà ba famille o eza video ya liboso na chepo ndenge policier oyo abusé mwana mwasa bato eloka boy en Europe boko kenda ngo tribunal eloka boy papa en Europe okokotela ngo prison ko betela ngo pata 15 ans de prison ko betela ngo ta 5 ans ta 10 ans ta 2 ans ta ina ko betela ngo prison surtout évidence yango yo et mundele kaka soko za na évidence na yo esili o peneza vraie évidence ana poto mama a ok prison olela ngombongo ana poto mama ndeko policier o a ok prison a ok de prison a robeta ta inane ata 2 ata 6 mois bete lango pour isa buzo beza normalité te pardon te Congo pena te pardon ceux qui tolandaka mambo okobozo na tension mais ngala ozo tension te na ozo attention te na ozo AVC te na oloba pona mboka na nga na oloba. Voilà ba famille en tout cas bolimbisa nga po na matin moi mukie po kandele kingai komona babiloko bo vraiment eza propre te po toza pe quand même na bandeko na Congo toza na ba mama toza na ba yaya basi toza na ba leki komona babiloko bo vraiment eza propre te donc o eza video ya liboso na lobeli po na ndenge ndeko mobala simbi siko na oche na bino deuxième vidéo oyo botala ndenge bayaki kokotela bana ba orphelin bota ndenge basali ba ndenge ba bomi bana wana pona babiloko ezanga tina. Donc voilà ba famille merci beaucoup vraiment merci na bino nyonso to bwande ko landa ngai Dieu notre Père Nzamba lola abate la bino na ba famille na bino bandeko to continuer toujours ko prière et pour la rater Nzambe ayoka ka prière na biso prière mon côté et kendara pamba lo sambo moko te bandeko kendara pamba moko te ataelaki Nzambe wana azongaka maboko pamba résultat toujours ezwamaka Nzambe répondaka donc ba famille to kangama toujours na prière to prière toujours to sengaka mawana Nzambe ezaka likolo na biso na batela na bana na biso Nzamba batela biso eloko eleki prière ba famille ezate eloko eleki prière ba famille na ngai ezate ba témoignage ezebele. Donc voilà ma famille, merci, bisous, botika la bien, na monene bino na next vidéo. Bye bye, bisous.